14 conteneurs. 14 conteneurs, il y a régal. 40 billets. Avec des munitions à ma sécurité. Bisous de Boulé, c'est Bambolong. Toi, il y a un bon année. Au maire qui va gagner un bon mal. Bafongo la ok, moi, je suis un représentant numéro 1. Aza groupe le rébellion. 14 conteneurs. Oh, ok, moi, je suis un représentant numéro 1. Aza peut la groupe le rébellion. Oh, bah, j'aurais ma copie, ma colta, poivre, iranium, olive lem. Yo, moi, je suis un. Bonjour, bonjour, bonsoir, na Brandino, sur la France Céleste. Mbote Nabino, Mbote, Bozali, Ebele, partout dans le monde. Vous avez Rolanda Bisso par la internaute, ou à niveau États-Unis, à Kentucky, na Moni, Maurice Kianga. Et puis Mbote, c'est ça, en Europe, na Suisse. Maman Konde Chita, la mère des opprimés, na Belgique, maman de Charlotte. Vous avez en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier, en République démocratique du Congo. Les Aïens de Konabino, Moïse, Mao Kantibal, l'émission Bolingara, tout le bateau, autosala, décryptage, actualité politique. Merci Ming Nandeko, John Mboki Bende, c'est ma caméra Ndeko, Alvin Bianet, on va toujours, Lola, les autres foot à Simotoroba, Ndiamba Botozoye Wapi. Les autres, ça, décryptage, actualité de l'air, Boyeba, ni les actes s'est passé, révélation, il y a des fois, aux musiciens, Oyo, en 2011, parmi les bateaux, dans la campagne électorale, hypothèse dans les joueurs qui m'ont pour la Kabila, au Babek, ils ont chauffeur à Kabila. Kabila est chauffeur, pardon. Et là, ça lit déclaration. Tu vas se mettre au deux bois, na des fois, na ba militaire IDP, so bando ba ngam kenon, ala i chauffeur ne na za la vérité, c'est des fois, ba laisser mbongo, ah les miro des oreilles, ba mona qui est pas ya Shadak. Tu ba ah le tindi des fois, afanda atal déclaration ngonga oyo, et c'est ça la difficulté. Toza ba Congolais, toza ba Kino bandeko, mining ma pamba te. Ndenge des fois afandi, azala exilé politique mais ngonga oyo, à sa déclaration que non atila ko ba kablate. Qui cache derrière ba déclaration des fautes au limbo la biso Makambetali a 12 millions. Makambetali y a Edi Capel. Makambetali ba artoté de l'union sacrée. Des membres de monsieur Balinga débat quitter bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a dit c'est un makasi royamba Coco o naende o to ça décryptage actualité. Tama pambo la bune ska bozali Coco Mbote. Mbote moi la mboka Ntibal Mbote. Bonne santé. Santé ça bien par la grâce de Dieu, tout ça bien. C'est présentation sur bande ba Ntibal à Mbina. Bande ko ba ebije longi yo ba balanda biso na voix céleste. Et tout on peut dako mesana kombola ngai Chibaka penga Koko. Nzambe amatete na kisensu ngai yo na ye. Donc naza pena forme. Donc ma solo ça bien. Beaucoup c'est là déjà. Bonne santé union sacrée. Union sacrée ça bien. Moi babloka mike to moi ba retouche ezali to yebine to sala ngo mais les gars bien ba retouche tout le monde ba ngoeka sa jeu le cas au la para agena o ya yekuta chama ko to moni et ino sa to moni la mer men ti kabila pas ko ta ino sa la mer men il faut to comprendre il y a union sacrée il faut pas y bakango la mer men da yende pour na président abattre la ye faut to ba clair mais la union sacrée si base de quoi ngoeka sa président comment battre la bateau mais na état de droit oh na bisio awa ndezawa tension ko mabe o union sacrée bako kima ya msuba to bomba na kuna mende na ba document na mona ko na ba document bien président na ye na ngai tala boy président tuni o ya na union sacrée o te na ipona contenir boy na biso ke mukama tezoya wa ya dégâts. Même en tant que 400, Moukama te soit. Au moins, je vais notre chef de l'État. Missa Dongola, Missa Hotel School. Président, c'est le meilleur président. Natabia Vengoye, a une double face. Mais fait au béton, ma bé. Biso ba guerrier, ça dit que ton bouni dans ton lé l'autre, mais toi, na kanda ma sécurité. Complètement sur le premier président de l'Union sacrée, c'est pas au bas, jamais. Nabisio, Makambeza et Belé, autre solo à l'îlot, P, Batouba CP là. Narobisayo, au moni, Union sacrée. Chef de l'État a reçu ma fantilité. Pour Union sacrée, et c'est là qu'il est bisonné, ma communicateur. Tonné Kobel la depuis quand présent Panza Boro Luka majorité. Union sacrée ça boulia majorité. Ça dit bon. Soroye. Oui n'est-ce pas Mouibi. Bisson to benga non. To benga to betio. Pour ne cas état de droit to bouson peu comme belé. Quand to bundé état de droit mais dans les couleurs. Sur couleur rouge mais dans beza blé. Bah timbanga belé. Non non quand même. Ce que to comme ce que okanga. Okanga
via pesi so pembeni ozi bambata pa les totikio to solo masolo union sacrée. OK, merci Koko to continue awa. 212 millions. Il y a session extraordinaire. 12 millions à l'Assemblée nationale. Un commentaire. Na ebisio ki ba congolais ba ningi mboka na bango te. Au moins même matin na fait na biso mboso. Vezara prudent moni ozo sala carrière no asuka yango. Il faut marquer histoire. Yo yebi koto wuti. Deux azarté, yebi koto wuti. Le temps qu'on commis on a vu à âge commis Luko marqué histoire ça ya nan te ya grand PPT. Nani veilunga. Yo luko marqué histoire génération asima ba robeta li solo na yo. Ah papa moko mboso ayaki te papa na tukate. En tout cas vraiment. Mais so rappelle esprit mon net ya banini boye et que pesa biso passe. So les appels au sala pour la volonté peuple congolais et aux alabien. Et aux alabien. Au c'est biso bureau définitif na katsuna. Au c'est biso banini poto benga na ilunga. Là tout ça d'accord. Mais so ça comme si l'intérêt moi que non yo polia pas. Ndema mbunda pas lié pas. 20 millions à Kimi Bona Dubaï. Ah, tiens, tu vois, wana, bon, mon abissou. Parce que pas du peuple, mais c'est toi qui es belé. Toi qui es belé, toi, Tourango, Mouton Bimakuna, la 400 sati. Donc, ça, la moussa, madame. Ok, merci, Koko. Ah, tu continues la maman dans ce sujet, Nabisawa. Les miroirs des oreilles, ombre ya FCC, Bakoutena, le général des FAO. Musicien Ona, campagne électorale 2011. Oui, Banjembe Salemaka, chauffeur à défense, chauffeur des FAO. Alors, à la grande surprise, des fois, on a exilé politique. Pour comme Kinshasa, qui Kokoso. En 2011, il y a qui mingi na langage de quoi IDPS. Dans le Bengsi, on a le bouton de Basio pas na Bitina, il y a pas na Bino, maintenant, Aza chauffeur à des FAO, na Tanzanie, on a combat des FAO. À la grande surprise, les miroirs des oreilles, des fois, on a vu quelque chose, il y a battu FCC. Ah, ça, la déclaration. Comme tout le bateau avec des preuves, tout balancer audio comme ça, yo. Koko, yoza moko IDPS, oui bisabiso. Changement à dernière minute à des fois où t'es l'ouapi. Moutou afande libana mboka ou anyoka même batanta plusieurs reprises. Ba comme ça papa et moi tina baba liba éliminé. Mais lelo oyo à cette déclaration bi que non aebi kabilate atikala mona kabilate. Comme to lo bana ba preuve to bon en audio en général des fois to zo ngana Koko, to continuer à orchestre ba montana ba ali toke États-Unis kobeta leur orchestre banzani à partir ya États-Unis na saki suna moya osala de na bengi su groupe mususu yé groupe on a l'air yé fallait tous visa ya visa le chaki ya 10 ans mais ça komba ba montana il faut se poser là pour ba visa mususu alors les temps tous c'est la cause ba visa mususu 1 an 2 ans 3 ans les autres qui ndeme na 1 an 2 ans 3 ans tellement na succès makasi baso binganga na kinobeta na Zimbabwe na Zambie na zoki lobeta partout et na yebo mona lokola même pe na Kenya esandenge moko mais Kabila bandana botama na mona ete bandana botama tina vandi le loi na bela na ndako spirituel na mona ina misute wana 1 na 2007 na yaka na Lubumbashi na betaka musique ya mariage ya Jojo Bandiki na 2010 na kendaka na Ituri na vanga kuna 8 mois na oleka ba frontière na l'équipe frontière ya aéroport ya Milwano ou ya Lubumbashi et na tanyo so mavandi na soka passeport ya ba congolais awa na affaire étrangère si bona obite exila mweza andeni to nazo bima na kina frontière mbabele na bimi si bona exila mwe andeni non atika na sa chauffeur ba kaite po na finanga na vanda jamais na Tanzanie po na lobaki yango kezaki na Tanzanie azokumbanga mais na finanga jamais na vanda na Tanzanie na vanda ikana Kenya na États-Unis donc à vrai dire nan na mona Kabila te nanu na yebi te na mona pays te et puis il y a pouvoir ngala sa la kinité ngala bima na 98 il y a na 2001 pour ça. OK. Koko, j'espère qu'on l'a dit audio ya le général des FAO Aza ministère aux émissions politiques mais comme alors ils ont un angle politique on to bengisio bino batande ko bande ko IDPS na campagne électorale entre ya Chichina Kabila qui ont c'est chauffeur à des FAO mais yemo ko yo les concernés après mikolo bane abi keno atira comme on a kablaté commentaire na au expliquer
fois Ndoki Marie-Paul Azapi quoi appeler aya alo makambo mais na 2010 awa Tshisekedi na 20 mai Marie-Paul Azobeta Tshisekedi a mis 3 pigeons démonstration de force Marie-Paul Azobeta abina kokutana na defa okuna tobeta masolo po se Kabila tala boye bani et biso moko tobenga defa à partir de Kenya defa loba clair petit wana azali boye tala boye loso tuni defa akolanda émission Madilu akova poani Madilu akova poani des fois bon buso ba boye comme tout monde au moins pe bato yo basala ba lifan totel na mokili tala mbonga Shadara pesa ki jour wana mo Shadara pesa ba ozo ba biloko to tomboka ngoyo tuna sko des fois banda kala wana asala makambo te na sima des fois pepe da yo na koti FC Sauta la déclaration c'est au confirmer que a côté na Shadara pesa mbonga mais ça mbonga Shadara azimba Shadara so so tuni banda kala wana des fois tika kusonga te anakoya mais liwa Madilu eza mtoba des fois a fait Kabila boke pe na ma bangando pour mon au moins le buso bunda bokomi nango fait Kabila boke na ma bangando na ebisio muto ste donc après singa ma omengi na regretter comment Congo la cause a boy mais comment ba sérieux te poni bo des fois matumona omoni soko za mobali tika mobali omoni rego sa ah yamaka bilo kuna luba comme si biso tozo benga yo na propagande ozo biso quelque non en tout cas petsuana so na tsema kolokuna mais lelo des fois zo témoigner que non na tigala komona Kabila te oza kindoki plus vraiment simplement des fois bazumbongo pas Shadara biso non neza boye il faut au moins Kabila tellement qu'à kota ka infiltré qui bakamboué belé ça dit bazumbongo ba pesi to ba pesi mbongo wana des fois sali déclaration à sali yo ça na ba témoin qui l'air basali na 2010 na tata Raphaël tant tiré la salle de démonstration il y a ba pigeon tant Marie-Paul Azobeta biso to yemi que non des fois il faya Marie-Paul abino soki mwana mama ki ko ya ba obomaye mais le lorsqu'on défend azumbonga Kabila habité ndeza boy ngala tika ko mona Kabila te fait matumona za mobali tika mobali kokela ba angle o ngokendo wana te mobala zaka mobali na toujours na philosophie na so mna ba logique moko boye bato comme qualifier mo ta IDPS bata le côté bien ndo ba biloko wana c'est donc aller nembongo alembo so tout ce déclaration banda kala wana Kabila na pouvoir akolo bonte poa biloko sebere biloko ba sebere ba kufia o meka ba mise bele ba kufi likola kilokoso comme suskuna ba moni ya ndoko mitala na kinga bolimbi sanga koto ba tena na sanduku maka bele to lo ba wa to panzala kamba moko des fois okeba yo ozimbo ka Kabila et na maboka Shadara toza ba information na tout batinda ki yo oleka osala audio oyo pour apaiser te moninga ibani banini et ba pesi yo pa château moko boy kuna na Kenya pour ebombama yo lo baboye olongola mo esprit wana ce qu'on a buna beti boule dani c'est comme bonde la Kabila bouli Kabila na yo au continue la guerre ça dit le corps comment défendre ba Rwandais ça dit yo pour comme Rwandais munene ça dit to rolinga te que défendre mais pesi nga passe di bota na ye ba pesa conseil parce que bloc wa sali bateau ba talbi vérité wa pesa conseil président ouais la vérité eza kanyako aller ba congolais baza facile à corrompre kanyako aller so tunyosko depuis kala wana do ba bloc te poani al bloc lelo des fois tout monde ndoki tena chanda yo la ndoki za mobile tikaka mobile donc yo to remarquer que bino mais au référence yo moko parce que bato maïe ta ba hôtel émission ba ko pas que non bon banaka le bloc te poani aka ba ka bloc le que non ngai na bilanga Kabila te ba vérité ya ka na escalier te o ta vérité te o za le kuta o ta sko donc ça dit mbongo de le bisebo donc le cause mbongo Kabila na maboka Shadara donc so que ngo ça soit erreur mbami balé Kabila babo en fait ça monde babo na bangando o tu ba faire msute ba lia bango kuna tozolela kuna zo komita na TV o ça va vendre o
Sola boya tozala ni nato comprendre. Siko nda bibo siko ngba lino. Ah ba kosela Kabila makambo Siko lati biso IDPS to se musala pena ni no to kosa si base de quoi poto kanini. Ezaki vérité Kabila chauffeur ya des fois yemoko patron na ye des fois a révisé moko alemboka Kabila ba antiban. Merci Alimo Kabila to pesi message lekani. Tozongo siko makambetali ya politique. Na campagne électorale fatia pour metaki bande kwa kaya est de non aocha base kuna meti yango des yango base yate batu wako ne kokufu Kabila tenté kokota clandestinité na niveau ya Zambi mais de Simbité réaction na taille koko na répondre bosso la question ya il faut que chef de l'État ko fana kuna na est pour ça que est changa te omoni tant président Betty fona que est Kabila c'est une équipe d'avance na parce que mon moment to solula wa armée na biso za infiltré na dégâts moment sécurité au moins so tali général Mayela lobaki soko moni na mboka insécurité za bakasi donc c'est que bateau ba simbi service renseignement mboka ba mo ba traiter liboso vous comprenez ça dit au moins na service de mia pesali service renseignement militaire ezali mais ba ko fana est donc c'est que na est on a infiltré basé belé alors chef de l'état ko ke bongo te bon si ba sauter premier parce que président ko kende na est wana mukolo président au la réforme ya armée et azuba totom congolais atie bango na tête ya armée là président akokin mais na ministre na to ba na mito o bazuno ba 13 officiers supérieurs ya Congo donc ba kangi bango na kati ya réunion na ba milice rwandais ba ougandais mais baza dans la capitale il sans que président a soit risque habiter na kelanga kuna kaka na fanda te biso beto battre la président au kendete et président so nga kende signaux mo fort que betama to ba que président OK mais pour l'instant président au kendete président to continuer ba kangi ba carte de visite ya ba généraux na biso pour baza opération et pas ba rebelle on va battre hélicoptère commentaire mais na biso yo ce que facha bino bo connait ko lela kaka lo peut bani wa to lo bateau mais c'est vous qui le commandant suprême Esaïe Nio c'est le commandant c'est Fati alors kolela wana et ko ba ko suka wapi au moins il faut que ba pouvoir Fati azui tozo qui pouvoir na maboko militaire et officier supérieur ya Congo basa na banda ko bela batonga ça dit pas na bango Fati na obstacle na bango parce que pour les Fati comme chef de l'état ba tonga suite banga mutoyo gonyemba biso parce que batu wana nde baza wana ba c'est que ça présente kaka sourire ya bavande et biso pe na kati ya armée aussi le temps tozu confiance ité na bisio to ko déclencher guerre té na pays moko voisin parce que on peut sa mode de pas banane parce que oyoki yo moko o lobi bien officier baza na kati ya réunion na ba militaire rwandais ba ougandais qu'on est tensioni mais tandis que baza na kati ça somoni président du John Chibangu a remplace a tient la place il y a des miap ça dit makambeze belé infiltré dans armée d'affaires d'essai infiltré armée jusqu'aux dents mais infiltré armée dans les naissances dans les noyaux de ce cas tout ba laboratoire ba chef opération boy un rwandais et au sein ni pona eloko ceci là mais au sein de eloko poisi là et au senga ba militaire congolais bazong sa conscience que non oza mabila bakoko parce que moni aliro tozo kende et o comme mabe pamba o moni batu wana ba moda ke tozo bada ke donc Rwanda ça paye de 45% ya production ya cobalt Rwanda et ça paye de 45% ya production cobalt or cobalt on nous avons minga na kata RDC donc Rwanda paye de 45% siko yebisa na siko na minute OK Rwanda ande ko zwa mbongo na Congo azo futa ba soda na ye parce que la ministre vraiment si Félix Neti muto bomeli biso ko peto sani to luka façon ni to ko écarter na course alors pour Félix a son contrôle armé au moni bateau nyonso basé na Kabila yaya bateau tout basé na Kabila donc bakota depuis en tout cas ba musée le père on pas le musée yo pas luka so ba kambo belé musée anajua musée kuya na kuya kadoka kuya tamaka kuya ozomo boyeli biso ba Rwanda bakoti na bisio bakanga administration congolaise depuis 21 ans
Mon afdel wana ba Rwandais. Afdel on est comme FCC, comme PPRD. C'est-à-dire ba boma d'administration tout. Ba kota na la police, armée, enseignement, tout la barrage des eaux. On m'a dit que c'est une mission. Molili. Courata sur courata, on les coura. Donc ba tiena ba Rwandais. Parce que ba tuana et comment ça parce qu'il faut biso to ba comme ça parce que officier na biso ba congolais. Ko ba za formation na kito na kibomango. C'est-à-dire ba petwana ba l'équipe de l'autre côté. Bino bo l'équipe bango. Mon si le tableau bolingi ma mbongo, tout ça ko pas binoté. Ya wa biso moto bikeno. Tous en charge, tous à courir maboko, tous bundaka na baronda ngaka. So le routier na armée, ils sont récupérer to tumbi. Pour boto meteno armée, évolution sur TDT, ba pesa modo de koto mabe, kuna be ba pesa kabila ba information na temps réel. Soki otuni tsoki ke no sona ke la deuxième question tunaki. Kabila inga ba bima ke akende nini ya sambi. Ça dit kaka bato bazalia wa. Ba pesa information na temps réel. Comme quand on risque, tout ça, on risque Mazambi kuna, bagozola kuna. Ça veut dire qu'à la niveau il y a le Bumbashi. Ça dit, on se dit, Makambeze belé na mboko yo auto gosal. Ça dit Makambeze belé. Il y a un peu de senga na mokonza mboka, tata ekolo. Yo ça dit président chef de l'État. Au moni pouvoir, basa mama sécurité. Au moni batunyo sozo mona monawana. Na mitema na bango ba sepelaka na ote parce que somo était bloqué autour du sala ben ça ka ba moi kale ko kajam poni ba bi que logique yo zanango ozo ko empêcher bango ba yiba ça dit ba bloquer ka d'où de préférence il faut écarter ba tunyon so yebisa ba généraux ba zali ba congolais bengisa bango pesa bango moral la kisa bango intérêt à Congo zamboka na bino bozamboka bisu bo kendete tabamba so. L'autre c'est James Kabareb, Yoka Congo, James Kabareb, avec le chef d'état-major ya Congo. Pas Moussa le père, vers au monde. Yo Koufime, tellement que tu bisou. Ok, merci Koko coach qu'on a dossier rapport mapping. Wande liwa. Kombe tangami awa, bemba so. Atra bazaka cha inosa ke osukade. Ya mais so yibe bakangi. Soko bomaki. Soko bomaki bakangi. Soko yibe bakangi. Bonne façon de big ça. Mapping a passé déjà. Depuis 1998, 2003, oh toi Ibagi, on va te faire privé na biso. Na soka souci ma casse. Hein? Le lever la biso Laurent. Batuma. Ça dit oh, Batuma. Ouais, ça ba liste ngwanda ba liste. Liste ngwanda. Musa le salama mapping ya oh Ibagi. Exactement oh Bomaki. Mais oh Ibagi. Donc yo Ibi ya dégâts. Na so moi c'est chez Mambunda. Mon yo to le barasu te makam na yo. Mais na tu fais mieux. Ya ozo ça non fait mieux. Oh ya na lobby. Oh ti na lobby na Hussein. Ozo ça fait mieux. L'autre to lando kuna. Sko na ti batande ngwana. Mapinga bimis. Oyibaki obomaki ba okanga yo. Sko ya biso tinani. Pourtant ozo yiba yo to seka. Kongola zo kufa na nzala yo zo kabambongo. Na banino fodi OK vacances na Châteauroux. Osuma kololo tcheli kolani. Poisoyer. Sko mapinga bimisi. Mapinga pesa biso ti ya mindele. Omo buso bana bino. Obomi koto zimbo ko to nganda kuna Châteauroux. Ozakala ndako mona Châteauroux ya munene. Soko tayango sikoyo mapinga bito obotolo. Okosuka. Ape ce comme le bimi atoke zibambwe balandi ko bakangi. Sikoyo inyo sakepe ezate place bokako teto bomba na inyo sakepe elingi muto maboko salitete. Inyo sake zali opposition ba ange. Muto azana di tanga makila. Bakangi. Sikoyo batangi wana. Bon, totala kaka mapinga ngo mapingi pe bango pe su ba miyibi. Taba. Sabo batamaye le bino batu mwindu. Mundele atunabite ba bible bozo tanga bible yo biloka mindele ezopesa pino passe mapinga bimisi la po na ye ata bozo yiba mapinga obetelu maboko bon diriger bien ah ce que mapinga boki bo neti kabila ma ta moi mapinga bo bimio na politique ba lo ba kanga kabila ba mo so ba kanga kabila ba bonga moko te to zaki pena bango mais tête à train Kabila. L'objectif c'est atteindre. Aujourd'hui Kabila, Chinaram, grand prêtre, tellement de moi je me talanda tikango, asimi kisa yazikura, mais ma pinga okanga yo, sozo kangi yo, bako sala yonde musala kusala, so ba fait passer ka tsani wana, mais on livre pas ba est-ce qui maté ba ku fela ah. Ya kimya.
14 conteneurs. Yo le ndeko 14 conteneurs, il y a régal. 40 billets avec des munitions à ma sécurité. Bisous de boulot c'est bambolong. Toi na bon nani. O mec qui va qui na boma. Ba fongo la OK, moi soit nazali représentant numéro 1. Aza couple ba rébellion ba côté 14 conteneurs. Oh, OK, moi soit nazali pe représentant numéro 1. Aza pe na couple ba rébellion. Oh ba serait ba copé ba colta pour frère iranium. Olive Lem. Yo moi c'est na Bobila na kuta ndo kaba me o moi so yo elegande. Ma bobo takabaka. Ma bobo takabaka. Mais nzoka ni mbongo ba congolais. Azo swango, azo yo tokokanga, yo foto kanga yo kaka. Tokanga yo parce que bino bosore na mboko. Obi antibal. Ba mo sa ba défi. Ngana ibi 15 millions. Yop sa bitanga na ibi 17, so sa bité ngana na battre record. Nga pena na ibi pena 75 millions. O menti ya via camera. Ozomo ba yombongo. O me ba yombo. Vena boloko. Toluka ke faire établir santé songa bien mais ma pinga beti subo. Sortez de là. Boloko plus boloko. Ma pinga bit photo kanga. Babita ça fait de plus en plus habité. Toi quand tu es sous 20 ans, 40 ans, veut carrière na mayo. Oh. Veillons ba comme président de la République na 2023. Ma pinga yo plus ma pinga temia bi caméra football kangé sous. Yo na kuto kozata ina na boloko. Même Bemba longa d'aba ambition. Ah, ya chaque man. En tout cas, bisote mapping. Tous les soucis non makasi ya so cela 10 ans. Nanga pe ko na butu na leli. C'est un saint sauf Katumbi na Fayulu na Tshisekedi Bitumba za de 3 personnes. Oh, Bitumbani. Faut le kutu doki yo tatika nai. Oh, les grands perdants na masolo nyo sozo. Ya ko tudaka tatika. Wandaki ndeko nanga. Aigle. Yes, yanda za wana na ibisa bino metfa na plateau wa. Abeta kabale kitoko. Kanda na ekoma bana bakata équipe nationale la Cameroun. Comment image atina ki abeta da bon joueur, un bon gaucher aussi mais est-ce qu'il y a ça politique là? Il y a ça politique là. Ça politique, ça pétrolier. À ça pétrolier, ça comme le pétrole. Politique c'est pas ça politique na bango. Vérité de quoi dire, vérité de quoi dire. Élection présidentielle 2023 qui présente un député on va monter dans centre nous abaye. Et ça va doit bien attirer. Merci comme na souka pour l'émission na biso Coco, il y a une caméra, ce pays le parlementaire aux ala dans le numéro téléphone. Ah, na pesi balandi na biso la voix Céleste Mbote na kumisi nzambe na likambo yo komela ngai nzambe épargner ngai parce que moi ta batutaki mwana nga na moto le 1er janvier et touchaki nga moto ma nzambe azaki mwana zo pena kwa makasi te na sepeli nzambe bigisi mwana ngai ata na fitaki na mikakatano na ndenge baninga balia biso mbongo moniso to mutolo bote bolo bate botika ya biso makambo wana donc ta botina on mbongo na bango ya ba YouTube to senga bango te comment bon biso to fete koto batuti boya koto basali boya koto bane poza musuku na kufi atolo ko mbongo kokunda ya collègue na biso président Jacob osemo ça dit pas bon que ezo pesa passe na pesi bino mbote numéro na téléphone ezali plus 243 84 40 69 461 na bande sous plus 243 84 40 69 461 nzamba bakoko apambola bino biso pe bala matete tolingi bino biso pe bakisenswe tolingi ka bino nzamba sunga bino misana bino bosala kuna mikila poto ekende liboso kimia eza mabota na bino. OK, merci Coco to comme na suka awa émission na biso to bing sai Coco na to saki décryptage ya actualité politique. Vous s'abonner na kata chaîne, vous priez magas pour la RDC, vous priez pour la biso pour tout son courage ya ko ya kopesa bino information en temps réel. Merci mingi ndeko John Mboke Bende, on ma caméra équipe Mombimba ndeko Alvin Béandé to ba toujours les ofuta Simon Tokoloba Diamo Botrouzo ya na pesi Mbote, c'était votre M de serviteur Moïse Mankanchiba de qui a pour ça décryptage ya actualité.
Jamba Zanabino, et on a Kebisa qui est pas intimidé. Parce que les antibal, à tout petit lance sur le sang et les Dakar. Merci Nabino, merci un peu qu'on doit répondre à l'invitation. Merci. Et ça, information Zali, oui, awa, oui, merci, n'a pas Nabino à faire à suivre. Ciao. Bye.